Bote bananino na Congo France Télévision One, number one. Congo France TV, encore une fois, bonjour, bonsoir. Selon l'heure Borlanda, à mort, émission à Bino Likarana Congo France Télévision, présentée par votre humble servante K de cœur, Kati Katala, est là pour vous informer. C'est notre devoir, c'est notre tradition. Merci de bien nous confiance. Abonnez-vous massivement à Congo France Télévision One. Partagez les liens, aimez, likez et aussi la biso bien. Merci de bien nous sope au besoin à on a dit ainsi Congo ainsi que nous sommes à quatre coins globe terrestre. Nous sommes bien ranga, basolo rananga, merci. Cas de cœur de retour, pour ne pas monopoliser les paroles, si Christian Touré est d'accord avec moi, à quoi balancer clip au Yachelibiso et on se retrouve tout juste après. Merci Nabino Nyoso Bolandi Loembo Kitoko Christian Touré à Chelbino Bandaku, désormais à mort en direct au Bengi. Naoni Sotolubara, toutes les questions liées à la sexualité, cas de cœur est là pour vous informer. Tous en atina ko panzante, qu'en atina ko sola ba problème aux autres déranger ngana yo. Parce que mutako kazate, tous en monde de complémentarité. Na mort une cas de cœur kaka mort à mort. Benga no kana numéro na olikaja en direct na CFTV1. Merci na Onésime Bilar yende mutako tinga na kasa banda kuna bino équipe technique costaud ya CFTV. Na simaona totala yazo manye zo manyola Christian Touré zakuna na tina ko manyola na sima ya technique pour la nité ba chef tout ya Congo France Télévision One pour ma candidate à mon message no cas de cœur là de retour est-ce que tu penses à est-ce que tu sola mambo etala bisona bino parce que mambo sexe ezali toute une institution sexe c'est comme un peu large mutu ayebi koleka batu na mambo ya sexe azati tope mutu ayebi kovandisa penza couple malamu azate do tozobongisa kaka lelo eza malamu lobi eza kotenga malobi eza boye mais toutefois tozana ntina kobakisa kaka kwa mort là vraiment lelo torobeta sete torosolola parce que likambongo moi ba question ezongi moi mingi moi mitune ezongi moi mingi moi batu babengi nga moi mingi na moi likambongo quoi babi c'est comme si natakaka mingi basi natakaka mingi basi non cas de cœur azana na tina la biso nyonso so ba thème sous na bimsa ezara tangu na tali pena ke no bato ebele batuni nde likambongo deux ko net ko pesa bango biyano pour les remarques et les suggestions numéro na ngezara wana so zapena posta otuna motuna ba o ba yebi ndenge ezalaka batuna ba benga na numéro topo komeni nga na Kati Katala anemo na ba plate na ba réseaux sociaux na ba plateforme tout so komeni nga ozwa ngai vraiment merci na bien nyonso vraiment na confiance au pesanga lelo to solo là thème ne soit les ali tozolo be l'infertilité masculine tozolo be l'infertilité chez les hommes. Donc, l'infertilité chez les hommes. Il y a un thème de repenser le long teke et ce que tu solo là quoi. Pour tout le monde, c'est comme si les kambango et kendaka moi mingi na kota ba maman kaka. Mais ce qui fertilité masculine ezali c'est que féminine pezali. Mais mingi basi nem tu ba pe aba poka c'est mingi ba maman de balelaka. Le lo mo nem so sali mariage na papa 2 mois, 3 mois, une année, 2 ans, 4 mois, 5 ans. Au moins là que non moi si nde mutem so aza victime po ezo mara que non moi so na bota raté nzo rappelle ngamba ba papa infertilité pesa na côté na bon parce que masque tababi infertilité toujours masque donc comment chez les hommes pardon Christian Touré tantôt infertilité chez les hommes c'est que la côté ma maman pesali moi koko c'est ça mina mono commun toujours qui n'est dans aucun ndenge zalaka quoi. Chez les hommes ezali, chez les femmes pezali. Po na mobali oyo penza ya malunga, tanto bi malunga to fingite. To bi na mobali penza oyo ya solo, ya ko sembwa mapenza. Oyo azana normalité, oyo azana problème ya diminution spermatozoïde, oyo azana problème ata infection moko te ke se lianzoto, ke se memaye ba mataka nyonso. Tango kaka azui mwasi abali to kena na bato babalani. Azui mwasi abali mwasi. Kaka nde bakena la nuit de noces, bakena la nuit de noces wana. Mukolani ezaka sacré. Au moins pe mbala moko pe mwana koti. Mais so bino jesi bo kenda bongo na nuit wana.
ekota te. Boke 6 mois ekotika te. Bozo kende une année ekotika te. Kokende na kokanga na le mwasi te. So a bien l'infertilité masculine les alliés, c'est que l'infertilité féminine peut aller. Mais basi ka ndem tu akoma na mwa netika ba on ndem tu akoma victime na kati likamba. Mibali pe na ngambo na bino pe boza na problème wala. Ba problème wana pesa makasi kutu koleka na mibali. Mais tellement que boza ka mibali bokondana ka basi. Il y a des hommes qui sont comme bengi moi sabi que non docteur alobaki le biso mbele to kende. C'est comme tout un problème. Mibali balinga omona monganga te. Mibali nga okekuta na monganga te. Même ata za l'infection ozo tungisi ndenge nini. Malama bomba na nzoka tamba zo bake ils deviendront une seule chair. Tabo comme une seule chair, c'est que boza suna tabute yo na partenaire na yo. Yo moko yebem so tambo ni ezala mabe. Ozala infection moko mal soigné, o ememelo lelo ba infertilité ngo. Emsusu yo moko pe ba bimela na ona ba pratique musu po sala ya mabe, lelo ememelo ba infertilité, mais tellement que ozano ka mobali. Bali na ope mwasi ovanda no pe na mwasi 5 ans. Ya mwasi sonara parce que ba belle famille bazotala. Mibali mingo babi ke no yende mutaza fautif à protéger à mwasi mona komika no esana ngolo otenza marusunga to robota. Mama yo pe timbela masulu. Infertilité pe na ngambu na bango ezalaka. Lucas ko faut ngo yeba pourquoi bisona papa bana bazoya te, pourquoi nga nazo concevoir te. Yo mo so sali 5 ans. 3 ans, 2 ans, une année, 6 mois. Non, il faut le koyeba. To comme bangonde to comme rememela moi mingi ka ke no eza makambo ya ko sambeleza. Donc d'accord, to ko sambela na biso. Mais na biso moko na bandenge na biso boy. Il faut pe ko luka koyeba. Pourquoi nga nazo pesa papa il faut ko luka koyeba pourquoi ngai naza mobali. Mendeli nazo komisa mama na makambo ngo te. Ndenge ni mwasi na ngati sikoyo azozwa mokumba te. Yo pe faut me poser la question wana. Otala pe na ngambo na yo, na parcours na yo, na école li na yo. Na école li na yo, na ndenge pe tambola na vie na oti oyo kosuka na partenaire oyo za na elelo. Vraiment to mera ope mamuke na loyembo Christian Turazo tshela biso bon to zonga na sima na tina ko panza nteke, to panzango siko pourquoi infertilité pas mibali pe cause nango pe pour la nini ezozala zala. C'est parti pour les clips et on se retrouve tout juste après. Merci Loyembo Kitoko Christian Toura tsheli biso na mort moto pe marato sepelisa pe ba bazolanda ezandenge missiongo ezalaka kwa. Merci na Chief Dani, merci na Chief José Baoto pour la nini te na yemoko Onésime nde mutasimbi na sima ya caméra kuna mokonzi Touré ndaza na technique vraiment 3D Didi Kumbi respect na CFTV1 3D Didi Koum respect na chef nanga Didi Koum. Merci pe na bande nyonso balanda na Congo Brazzaville wana zomona ye moko Jida Sambie ndenge so na moni pe ye moko le coperfil kale inga po anite modogo mongala ya kati Yaya Kati pour anite commissaire Sabin batutu balinganga na Brazzaville. Merci na baope bazomi libanda mboka wana nazomona Maputo Eli. Bon anniversaire à toi Maputo Eli. Mokondi Souza respect bambote belé na bandone so balinganga pour anite na yemoko Tsumbu Kiese, hein? To dédié émission Oyo Tsumbu Kiese Albe. Vraiment la bande konyoso o balingara cas de cœur. Vraiment tozo benatina l'infertilité masculine. L'infertilité masculine c'est défini par anomalie dans la production des spermatozoïdes par les testicules ou leur mobilité dans le voie génitale. Comme définition au cas de cœur, angar le bela biso tozo mona wana nakati anomalie dans la production t'as déjà production on a besoin de la production na kolanda na spermatozoïdes par le testicule ou de leur mobilité dans le voie génitale. On a selon définition na biso
na kati ya tozokuta déjà spermatozoïde eza na problème soit production ya spermatozoïde eza moins yango nde ezosala keno mama a concevoir te soit na kati ya spermatozoïde mwa mbeba mwa banormali ezali nde ezosala keno mama azwa mokumba te soit ezali na kati ya spermatozoïde nde ezali moke ndenge ezalelaka ya 40 millions milligrammes na 50 millions milligrammes mais siko yo ozopesa mama 15 millions milligrammes vraiment tant déjà olongwe na 40 okiti na olongwe na 50 okiti na 40 oyeko koma ti na 15 siko cause ni ezosala keno okita yo mtu normalement vraiment ndenge ezalaka sperme ya mobile pena o ezali azane na normalité azana problème te to nango ezali de 50 millions à 40 millions milligrammes siko po epesa mwasi akbanda ko concevoir il faut ezala 30 40 ou bien 50 mais ce que kiti na 15 il faut le komona omona monganga omona monganga pe oyeba pourquoi esali ke ekita na 15 pe ba cause nango ezali nini a to revisa bino ba cause to revisa bino pe ba signe to banana na ba signe parce que na mutu oyo azana fertilité wana mobali oyo azana fertilité aromona ba signe na ye ekozala ebandolakisa ke no sperme na ye ekoma moke na misu boye komona yango ezaka DCC mais na ndenge ya science ezali 40 millions na 50 millions millilitres wana bonzambe wana ce que comme mamba calcula nzambe mais na misu boye komona yango ezaka DCC pe DCC yango po oyeba ke no sperme no eza DCC to la technique ndeni okoko sala apo oyeba comment ko mesurer sperme na yo moko comment ko mesurer tali peno ozui seringue longo l'aiguille tango ozui totindi yote parce que awa na kati parmi ba cause ou infertilité ezape masturbation c'est déconseillé parce que le lenge yo tambusi bomo na yo le lenge tambusi kibo jeunesse na yo ozaki trop savon na suka longtemps suko komi na moment oyo ke obali mwasi kuna na place oza na 40 millilitres na yo okitati na 15 voire même na 10 voire même na 5 mais tellement que to ça na pe check capter au moins na zanga mobile cause a mobile d'accord ono na za makasi na melaka biloko nyonso bo sili sa banzete nyonso na zamba na forêt kokata komela zonga kati sa boyeboy to lobite ke no médecine tradie za mabe non mais bo sili sa ba solution banzete nyonso na mboka esila kata boy sangisa boy zongisa boy na bo jeunesse na yo osaleli yango trop mais tant que komi na tango oyo komi siko keno ozana mwasi na ndako po opesa mwasi yo komi na problème infertilité ezape parmi ba cause que c'est masturber osala yango trop ediminaka pe makambo edimine pe sperme na yo na place ezala 40 30 ekititi na 15 voire même na 5 eza parmi ba cause mais ba signe nini oyo koyeba ke non nde naza boyenga naza na infertilité ba signe tokolobela bando ka ba douleur na yo na ba testicule na yo eza lokola neti nini premier signe bando ka ba douleur na se ya testicule na yo na sa testicule ba douleur nyonso za na sa testicule eza kaka ISTT infection sexuellement transmissible te mutu oyo pe abandi kozala na infertilité abando ka pe ba douleur na sa testicule na ezabe parmi ba signes ando ka pe ba douleur wana ando kango mwa passe na se ya banzoto na bino ya mobali kwa ba testicule ero ezalaka fano na dimi tozolo makambo eza masolo ya mikolo tozo panza nteke po esengaka bongo blo musu tokokenda ngo ndenge tozokendela ngo parce que esengi faut tosolo eza masolo ya mikolo na se ya ba testicule ando kamo ba douleur bando sala yo gonflement pe ekosolo pe gonflement eza hernité ekosolo pe gonflement na mutu aza na infertilité gonflement na niveau ya testicule na ye akoba ndoka pe ba douleur na se ya testicule na ye diminution pe ya sperme na ye
on est parmi les signes télévision Zangunga, donc parmi les signes, tu as 3 signes. Mais l'infertilité, soignarango. Soignarango, nangamba monganga ya mondele, nangamba monganga pe ya moto mwendo. Ce que le tokoma mona neti moi polémique, monganga mondele bazoma keno bango nde ba soigner ngo bien, mais nzoka mutu africain il faut zonga pe bio. Ozonga pe bio, biloko mususu pe otomona kana mboka, bato ba vivre na mboka bango ba se soigner comment? Bazwaka azui likasa ou azui nzete ou azui asangisi et puis c'est solution au moins la papa moi azala ba 120 ans ba 90 ans na mboka mais azala problème infertilité mais biso bato tozala na ville tozala ba problème wana ebele belé ba problème tozala ngo belé tolobeli ba signe okuta donc ozana douleur na sa ba testicule na yo gonflement na sa ba testicule na yo ba sperme no koma muki est diminué et ben ko muki mais ce que lelo po yo moko sala check up ba si réellement ba sperme na ngeze ya ko diminuer ezana ndenge belé so la ni be misha mort nyoso na CFTV okuta stolobela makambo na nyoso traitement lango okozwa traitement eza normal okobika na yo parce que ezali eloko yaka esil mais yo moko parce que faut ba komi batela okoma moto moko keno ya ba je wana otika nano système ba savon il faut tika système à savon il faut tika parce que tant ozo dimina wana ndenge ya ezo kende esika oyo nzamba tinda kite na terrain nango approprié ezo kende te mais yo ozo sala ba ndenge na yo yeba ke koma na moment ba nzamba arobeta yo o koma na problème infertilité parce que ça parmi ba signes eza parmi pe ba cause o eza ke non tango zo sala ba mouvement wana de va et vient yo moko za komindinga komisepelisa okokitisa pe mataka na yo okobebisa pe makambo na yo voilà tolobela ki ba signe tolobeli ba signe o eza ke non muto akomona ye moko avant nana ke mona monganga douleur na se ya ba testicule ezaka hernité douleur na se ya gonflement na se ba testicule na yo ezaka hernité qu'on appelle infertilité masculine mais l'infertilité chez les hommes. Merci à bino sobozo na biso na 4 quoi globe terrestre wana na moni qui est c'est tout mbambo tebele pa la yo bande ko nyoso pe bazola ndanga ba oni sozo désormais so bengi na mort à mort otuni mutuna na to répondre parce que tous les gens en direct sur Bengi Kamba Moko, tu vas répondre yo quoi pour les remarques et les suggestions, questions na yo numéro da sur les bandes de l'écran soit tu communiques sur un texto, tu tanga ngo motuna na yo pe tu koyeba ko yanola yo na motuna na yo. So tu remets ko pe mamuke na loembo o Christian Touré abongise son na sina na tina toyeba ko kota na ba nini to ko sala à part tant que tu déjà traitement nini to ko sala to pe ni to ko lia na biso ba otomoni ke no mataka na biso bien sperme na biso ekiti nini tokoki kosala na tina ke no tozongisa o ezali mataka tozongisa sperme ezala bien na tina mo infertilité yango nde balobi ke eza cause ya mataka nde tozoyeba kopesa ba mama. C'est parti pour les clips et on se retrouve tout juste après. Si vous avez connu ce Christian Toura ou la biso et c'est CFTV One Congo France Télévision One. Vraiment merci de bien sur la confiance au biso. Abonnez-vous massivement à Congo France Télévision, partagez les liens, aimez, likez et vous la biso bien. Vraiment tous en apprenant tina koso na bino lelo tous on atteint l'infertilité masculine, topé l'infertilité chez les hommes. To le belicine, to le bel pendeni to ko sala, to le bel pe ba cause nango traitement za problème te. Traitement kozwa traitement na yo ba repesa yo o ya moni makambo totukolo ba sine totukolo ba keno azanango amona monganga za mieux placé a koyeba nini oyo akosala na na tina esila kanango esila ka ko condamner ka mama te pour lelo basine mutu akoma ba victime kendo biso ka nde mutu to botaka te kaka biso nde soki po tika na ndenga mamuno na ndenga cop na yo émission yango ya mort à mort
ce que bengi l'émission to bande to sala to ba ko tinda yo to ba ko recommander na ba médecin bazali mieux placé ya ko soigner yo moko po ko sala check up na nzoto na tina oyo ba si réellement mama au cas de cœur alobi eza ya solo to lobeli ba signe nini oyo ko lakisa keno oza na infertilité masculine to lobeli pe nini oyo yo ko sala tepo okoya na kati ya likambo na pe nini ezo sala teke yo opesa mwasi mokumba to pe ocha mama à l'aise na ndenge makambo etali ya kobota soki yo moko ba sperme na yo ezali na C il y a 50 il y a 40 yo komi déjà na 15 to pe na 5 to pekisi pe mwa momesano oyo ezara mwa mabe biso to koli nango muto ebikeno azana ba infection mo ezala mal soigné ba soigner bien te ezako ko zape moko ya ba cause ko komemelo infertilité oza mutu ya tout le temps zaka mouvement ya savon okoki pe komemelo infertilité oza pe mutu oyo oza na makambo banzete nyonso na zamba yo sisala kokata mpona ba mélange obandi kosala yango bien yo moi koza Golbert menasi ya mikolo kaka banzete wana na babimela wana nde po oyo nyonso ezali balobi tout excès nuit ntango je sais côté ebele na nzoto ekosala ke ebebisa yo pe donc il faut mutu na mutu akende na ndenge ne soko omoni eloko moko ezaki anomalie na kati ya nzoto na yo kena omona monganga ne mutu aza mieux placé osala prescription médicale ye ne mutu aza mieux placé ya koconsulte yo ayebisa eloko nini oyo ya okoki kosala mpo ozwa libiki na yo tolobeli nyonso wana me tokobakisa pe na bato oyo ube moto oyo amoni keno sperme na ye eza ya kodimine eza pe na eleli oyo akoki kolia ezala biloko akolia ba légumes verts na kati na brocoli ko zanga te épinard ko zanga te dongo pe ko zanga te za parmi ba biloko oyo na mebali fo mama tika nanu makamba ba vivre frais bana olesa pe papa biloko oyo ekosala ke na kati ya nzoto na ye ba valeur nutritive na ye ezala bien pe ezongisa ye pe sperme na nzela ya kolia na mobali oyo azane na ba infection te azane na normalité kem soupe po na âge avancé pe esala ke sperme pe e diminuera mais soki ozana mwasi ayebi ke no il faut akoto na ba régime moko boye ekosala pe ke no ozozala na okaka bien pona mboka balera na bango azwi abuki mwa frimo wa croquer yango abuki mwa eloko boye alie mais biso ele tokoma kaka vivre frais non osali pe papa moko mosusu ata mwa épinard osala yango kaka na huile mpo yango mpe eza parmi baaliment oyo okoki kozongisa sperme mobali épinard les brocolis légumes nyonso eza vert dongo pastèque huile de ricin mbila ndika mpona kati ya ndika eza na ndika eza tobosana momesa na kolia ndika na kati ya ndika ezala na huile moko ezala huile ya ndika huile ya ndika wana na bapapa eza très important mbila mpe eza très important na mibali lelo tokoma kaka huile toboyi te huile végétale yango tokoki kolambela yango mais mwa momesano mpe mwa mbila mpe tozongi mpe na mwa bokoko ekosala mpe bien biloko oyo mpe papa akoki kolia na ntina keno mama ochange te mwa moke régime alimentaire ya papa ochange yango mpo yo nde moto oza bénéficiaire mpo soki sperme ene ezali ebele eza na ndenge totangi awa de 40 à 50 ke yo mo mwasi na kote na mpo lelo tolobela kaka infertilité chez les hommes tokoya mpe na kote ya bamama que papa azali na microbe te azali pe na problème te mais c'est toujours kaka que non sperme nde moto ediminaki yo moko mpe mwasi okoki kozongisa yango na nzela ya kolambela ba recette toloba akolia ba fruits oyo eza vert ba fruits neti ba pastèque akoki kolia yango akoki bando sele ba dongo akoki kosala épinard okosala broncoli okosala ba salade po akoki kosala yango biloko ne okosala okochango huile ya mbila okocha pe huile ya nini ya huile végétale pe okende bien vraiment comme na suka masolo na biso tolobeki na tia l'infertilité chez les hommes topesi basie tolobi traitement boluka komona monganga
tolobi pe biloko nini oyo tokoki kolia comme télévision eza ngonga. Abonnez-vous massivement na CFTV, partagez les liens, aimez, likez kosala biso bien. Désormais Amour est en direct au bengi biso otili motuna na yo ka est là pour vous informer tozana tina ko répondre bino na ba mituna na bino nyoso toutes les questions liées à la sexualité nyoso ezo déranger biso ya vie des couples tozana tina ko partager ba problème na biso tozaka tozolo baka mambo ya ni tena mambo eza na kati ya couple na o ezo déranger ngana yo tozana tina ko panza teke ko solola bande ko pesa na pe conseil kaka na numéro eza sur les bancs de l'écran au bengi biso et vous allez bien vraiment na pesi bambote be na batu nyoso o balinganga ba o pe balandaranga vraiment vous continuez à faire confiance na CFTV. Merci na yo papi Muchuri, merci na papi Baf, vraiment on a na moni société monene sika maya kitoko kalate toko solola Olivia na pesi bino va travailler sur Olivia bambote belé maya kitoko pour la santé na yo Meli Olivia et ça la bien kalate a on a sima awa to bambaka masolo quoi to bamba po esengi ndengwana bengi biso to bande to yamba désormais Amour est en direct toko sepela ko yamba yo otuna biso motuna na yo toko ba ko répondre to comme la suka masona sole to sole na tina infertilité masculine to lobeli cause to lobeli nyoso yo okuta na kata mambo to lobi et vous allez bien comment na monganga to po bengi biso toko bandenge to solo no to kuta na mbala sima bambote bele na yo kiesalube na Montagui na Maputo Eli pour la nunité na yemoko mokondi sous respect. Nanzela caméra tozaki na onezimbi lari na sima technique kuna Christian Touré comme daba yende mutazaki na tena conception na kata banda kuna bino tokuta na mbala sima ba olso nga kadeke okomelinga soto komelinga na kati kata la nemo soto bengi na numéro wana na ba plateforme nyoso na ba ko répondre yo tokuta na mbala sima tikala branché scotché na CFTV pour la suite à programme na biso pour nanga tokuta na mbala sima. Ciao.